il a la carburant. Carburant va remonter. En plus, biso embouteillage, il a pesé. Oui. Transport, vous avez remonté plus que mati transporté. Parce que la ville est sol et le sous-sol à partir. Le cas de Nicolas Mébé Kazate, le cas de surtout, c'est pour Manios. C'est l'État décidé, nous sommes tous dans la Mabela, l'État, pour exécuter. Le carburant, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'essence. Ah, Tracasseré, le Guinan Matas. Tracasseré, le Guinan Matas, non. L'autorisation de transport, tu as dit, il y Makuluna les voyous, donc on voit bien les autres. Nous t'as dit la ndenge nous t'as sala la ndenge on m'a dit transport la ndenge Bonjour papa. Bonjour maman. Comment papa? Comment on va Yikini Lokonda? Papa Yikini Lokonda. Lokonda. Vous êtes chauffeur? Ah. Vous êtes chauffeur dans la Kalatora Mikolo? Depuis 2017. Depuis 2017. Si vous papa Yikini, nous connaissons le peuple congolais réclame ma casse en ce qui concerne mini prix il y a bien des chauffeurs de Matissi monter en transport. On a dit 1000 fois comme 2000 ils ont sauté. Est-ce que les Matissi vont autour de Matissi que bien des chauffeurs de Matissi? Et j'ai fait sur l'autorité parce que transport il a la carburant. Carburant va remonter. En plus biso embouteillage, il a pesé. Oui. Transport, vous avez remonté plus que mati transporté parce que la ville est sol et le sous-sol appartient à l'État. L'État a une responsabilité là. L'État a une responsabilité là. Carburant va remonter. Yangwana en plus tant carburant va remonter. Mon peuple va matcher versement. Siko, bien sûr, je tout ça. Ah, dans ce carburant, Mati va mituka va matcher versement là-bas. Mais c'est vraiment le carburant qui me transporte à la case pour le point. Voilà, fait le même explication de. Quand on a na koloba transport carburant qui t'a été. Bien sûr que tu as banakala. Carburant transport à 350. Carburant à 16. Parce que quand on fait des musiques, carburant mata, transport mata. En plus, il y a des embouteillages. Il y a des athées. Si papa a dit que c'est un an. Ce qui est l'État a décidé de quitter le carburant. Mais nous, on quitte le transport. Le cas de Nicolas Mébé Kazate, le cas de surtout, c'est pour Manios. Parce que la ville est sol et sous-sol à partir de l'État. C'est l'État décidé. Nous sommes tous dans la Mabela, l'État, pour exécuter. Si le mec qui fait que les hommes de transport, ils ont carburant dans l'embouteillage. Si le carburant qui finit l'embouteillage, ils ont carburant. Si c'est ça. La décision est la possible. Si le carburant est petit, transport est quitte. Moi, message, je ne sais pas, pourquoi Mokonzamboka a vu déjà son excellence Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports, a vu déjà que Makambu, le transport, a des domaines. On va une solution, c'est une solution aux Arabes à vous autres, parce que le seul et tout seul parti à l'État. On va se calmer. C'est que bien, merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment est papa? Il y a Touré. Oh, il y a Kiki Touré. Il y a Bissé à Congonde. Ah, vous allez bien? Tokos. Vous êtes chauffeur? Oui, il y a un chauffeur. Vous avez un chauffeur qui va tu vas nous payer mon kala, nous payer mon kala. Si vous micro peuple congolais, ils ont réclamé ma carte en ce qui concerne montant de transport et matière. Ils ont pas idée mais bien nous chauffeur boyoka niveau matière transport que ou soit. Les idées mais Tracasserie dans le page. Tracasserie en plus d'embouteillage, maman yobika to mima on la maïté. To mima on a carburant. Vous comprenez maman. Banzela on va fongola mais ba fongola bien tête. Botele maman banda botele matière maman. Je peux résolu patron, faut versement, faut carburant. Au moins le temps après bon lisusu faut mais c'est faire allier donc embouteillage donc et ça la rabis faut mon moi bon. Donc ça comprendre bien transport de matin pour la tracasser. Oui, tracasser pas embouteillage pas maman langa. Donc carburant normal. Carburant peut sous maman na. Oh. Côté pour me faut petit ça mais moi batango bakala wana batango wana ba 2006 wana ba 2007. On a carburant na moi c'est. On a que toi là so pepele. Et puis mboka toi là il te met comme lelo.
mais tu peux me taler belé donc mais tu peux baba nini baba so tu peux baki service ko ndeni wana kutu mama na ngai baksa suba mbouteillage solo baksa suba mbouteillage c'est tembe kende lelo ba wa limete ba wa bakinga sa ba wa gombe baksa suba mbouteillage mais ah siko ndeni ka bino bato ba transport mais transport kala ka transport à mon compte yeba wana ka aboye mona wa te transport ngoyo mona wa te nene sala est-ce transport mais est-ce ko ka ba congolais nyoso mais na ngai yo mona te bon n'habiter na papa non le beli wana mais pour transport et tita ba bon ça va banzela ba titi so kabira tracasser sili ba bureau de pays ko bundisa ba chauffeur de tozabo au mona beti na beti zela o pesa mikanda so balasi o misi soyi mama nanga ba bana bundisa chauffeur wa so bazanga titasi ya pamba oh ozomona wana nyonso yosala double yo obi ke lelo batransport etani so lelo toyebi ke lelo tosala babenga yango nini ya grève omona ndenge se transport ekoka ekokaka yango te poso tobi lelo ke tobima na biso telobi bino si bokomolela ame eza wana ninga mabe te mais l'état azwa nani kota tracasserie bamikanda oyo bato ya mikanda tozoyeba te oyo aye kitasi oyo aye bodo mais soldat policier aya abunde mais embouteillage tala yo mokaka abokusaka liboso tala embouteillage ezao tala ebandi aboso obimibo sokoma bakota bamer mawa donc baluki l'état alukila soki na moyen osala so banzela moyen carburant tita wana omona babiloko transport raison 1000 francs 500 osala ngo le hôtel. Merci vraiment peuple congolais bino mo bozo ka ba autorité papa va se déclarer ba chauffeur va se déclarer voilà après pour na carburant te tracasser les voilà ya nyonso banda tongo tipo ba bima boyale ko kanga ba tracasser belé mikanda tibi pas na bango ezaka te au carburant ni on tracasser peut quitter na nous pour que tu restes quand même. Voilà. Merci beaucoup maman. Merci maman. Toujours pour la moussana mbito. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment on est? Comment on a papa Massamba? Papa Massamba. Papa Massamba, tout le monde a na kati sika ya msala, uza chauffeur, uza nani? Naza chauffeur. Chauffeur obanda mbanda kala. Kala. So papa Massamba na ba chauffeur bisa biso nani? Kala obanda kana lelo différence ni ezali. Différent makasi. OK, ça ndeti ya. Pona lelo tracasserie l'équipe mingi. OK, donc la qualité la kati. En tout cas la qualité moi bien. Ah. Hôtel va autorisation paye. OK. Le bureau de paye. OK. Donc belé ka ba pepe do to lembi. To lembi do to ça la passe. OK. To ça la passe en tout cas maman. C'est quoi papa? Le peuple congolais ont réclamé en cassi. Bah chauffeur au matisi transport, l'été évité. Pour niveau service bon. Non, automatique transporté. Bah qui s'en descend. Pour que le transport là 500 300 mais le comme même 3000 2000 tu comprends que pas ni. Bah qui ça mazout. Mazout ya likolo. OK. Mazout ya likolo ba embouteillage ezobo mabisa. Oko kangama 1 heure de temps. Na embouteillage place moko. Est-ce que là voilà nyoki yango mona ke transport zo mata mi on sait la ligne biso kitambo magasin so si faut le transport kitambo magasin à combien na minute 1500 donc dans magasin comme si koto 1500 si on a pour faire transport que mata tout la rabo tiega ndengwa toute la journée na tongo ti pour 1500 toute la journée siko ba message na bino po ba konza mboka o ba zola za bino siko eza nini pona ba transport ba kitsa mazuti kita autorisation de transport que ba légisi 3 jours repos bazongi na nzela 3 mela kala ba kopema 1 mois lelo koma yango de bilanga donc chaque jour bazara chaque jour soit peut-être 3 jours bayela kotungisa tracasserie kwa ni so tunisa bino comment on matisi transport toni amikanda bango bamikanda ekobaka mikanda kitasi okoya boyeboye okoya boyedo odepase okoya mbongo okoya pesa mbongo okoya pesa mbongo okoya pesa mbongo tolembi. OK, merci beaucoup papa, to c'est plein casse. Merci maman. Bonjour maman. Bonjour tante. Maman comment on est? Comment on a Elvin? Maman Elvin. En tout cas maman Elvin est que qui na mbeli na bino photo yo, photo cela na batindinge peuple congolais qui ko quand même casse. En ce qui concerne transport ezaka ko mata. Yo attend que mutu ko mata la transport ba nini? Au moins ce ko kama on neni ya transport. Ebiti na chauffeur oyo
débuté na bachauffeur au transport ekoma nango euro eza na 1500 soki oyoki 150 c'est que 1500 soki oyoki ba 15 heures soki oyoki 200 c'est que 2000 francs toyebi te bachauffeur oyo okoya na prix na ye okuna oya na prix na ye finalement toyeba te soki mboko tokende wapi transport donc yango wana bango selo bango baloba bambouteillage selo bato mosusu carburant mati so toyeba te soki tokende wapi nayebi te bango moko lisusu te batransfere eleki bato ya mikanda osala bato ya mikanda ozonga boye donc nzela eza te par jour oke dépasser combien pour le transport neti nga auta abumbu na journée so nasali moto ti na transport na dépasse au moins na 6000 francs mpona longwa kobanda na victoire ti kaluka moko kaluka ezalaka te oyoka kaka sa kombi sa pont 2000 mpe 2000 ozoyoka na demi terrain te sanso nakiti na sa kombi mpaka ti cimetière akaluka na dépassé combien obenga moto 3000 francs letake na victoire na longo ebele na 2000 quand nazwa moto na sakombi ana mpona kiti kaluka moteke na komi na 6000 francs alors mokonzi ya mboka ateyela biso no likambo na bachauffe. Ok, merci beaucoup vraiment maman, c'est pile. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment on est? Comment on a Joe Feli? Joe Feli. Alors papa tout le monde a un chauffeur, on a chargeur, bon, on a congolais nyonso. Congolais nyonso. Si Congo de congolais ça tombe bien parce que la congolais nyonso. Vous êtes le congolais, nous réclamer ma carte en ce qui concerne la transport ndenge zo mata. Si vous voyez pas avec les congolais, ils donnent des animes pour la ndenge ba transport zo mata prix chaque jour prix zo mata kaka. Bon. Merci pour la réponse là. On a reçu à moi la fête mon pied. Boli Sabiso. C'est la vérité. Oui oui. Parce qu'on a pouvoir en 2000, c'est à 2006. À condition de erreur de délai. OK. Baba Mayele na parti ma reconnaît ma moto. Ouais. Via quand les commissions parce que nous avons des petits coupures. OK donc vous avez tout ça des petits coupures en petit coupures exact. Il y a via Kinshasa le commissaire. OK. De commissaire. Transport matériel pour avoir petit coupures exact. Petit coupures exact. Donc ce que zongi les zongi les mêmes zongi et ça a biso bien. Ba contexte c'était au pays ça a biso bien. Les amants en abotem en 2005. So tourné 1 centime bien monté. Na mati déjà, wa vous na mati en 2005. So yeti na 2005 à 2008. Tuna mwana abotem na Kinshasa matière d'été. Mama yemo, hôpital Moussis auto yebi ya menene. Tuna 1 centime bien monté. Je devais la centime na villa Kinshasa. OK. Le centime Zarat, tu devais la centime té. OK. Le commissaire. Na par exemple belé la rose expliquer. Oui, le bas. La liboso. 5 centimes. Tu côté là haut, ça va sportif. Ba combat judo, ba match. Mais le local 5 centimes, so que dans le stade Bobinga nao. So que la place de sport et ça la maroya 5 centimes Bobinga nao. Ils ont un exemple simple. Le local mouton à 5 centimes. Ah oui, c'est loin. Exact. Les amis petits coupures, il y a un petit monsieur Mati. Na Caladola on a des centimes. Mais le doit monter 500. 500 000 francs. Un petit coupure exact. On a me pousser. Avec ce côté bicho. Aucune alimentation va faire ça au prix et logo. 1775 francs. Mais au lieu à boyer, tu l'as à 75 francs, tu l'as à monter. Il va nous à monter. J'espère marcher au lieu. Vous avez l'alimentation, donc gagner. Donc, on a dans notre alimentation, on a une ressource mais on a gagné. Il y a mis balai, bah c'est bien marché. Parce que c'est ma carte visa. On a ça gagné. On a ça perdant. Centime les athées. Ce que les profs ça,
professeur pe atie na temps tolakisa ke oui mbongo oyo ezangi na Congo partout na monde entier baliaka centime baliaka 10 francs baliaka 20 francs mais mbongo lokola Congo monene boye toliaka centime te toliaka 5 francs toliaka 10 francs toliaka 20 francs te po imagine nakokela na mokuse nakokela mokuse koto na baréseaux sociaux bakosa biso aza oblige nga sans réseaux sociaux na mboka oza oresiste te lopesinga 2 giga 48 heures na 3 na 4000 francs mesinga 48 heures soki tokatanga réseau okatanga méga tokomi heure nasomi méga avant 48 heures mais 72 heures connexion ya méga eza mabe naza perdant babiye eza ya ouverture neti biye oyo kendaki biye sentiment ekendaki bolobi bien to bacongolais bosala mort à l'étranger mbongo yango à l'étranger ntango eyaka to bosala yango mponi bosala babiye basentime te ba 5 francs te ba 10 francs te tomona yango ata voisine na biso Congo Brazza aza bamiete eza soni yoka mboka ya Congo tolia bamiete te. D'accord. Donc, conseil au autorité, petit coupé est important. Ok. Dans ce que je même à transport au Kita, mais ça aussi. Petit coupé est important. Dans mboka surtout. Ok. Et à 10 centimes, et à 20 centimes. Ok. C'est pour ça que centime te. Bon c'est ça ba 10 francs, ba 20 francs, na ba 5 francs. Surtout 5 francs, 10 francs, 20 francs. Et là il faut résister. C'est le moment où c'est résister. C'est que nous même ba ni cause boza avantagé. C'est la biso ba avantagé te. OK. Bota ba kana bi numéro personnel. Vie à Corée comme cher parce que centime exact. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour madame. Comment on a? Comment la maille de Costa? Oh, kanga motili mobimba. OK. Ouais, Comment ça? Comment mieux awa? Oza chauffeur, oza résident, oza chauffeur. Nazali chauffeur. Alabe receveur na nyonso tu botianga. OK. Voilà. Oza chauffeur, oza nyonso botianga. Tu connais pour faire le transport et maquis. Nous va chauffeur, boyo kali mo mata transport. Transport, où est le carburant? Où est le carburant? Où est le carburant pour la troisième fois? Où est le carburant? Où est le carburant Nani? Le carburant. Le carburant, où est le carburant? Le carburant, il n'y en a pas. Ouais, il n'y a pas d'essence. OK, il n'y a pas d'essence. Biso tolongola ba mama musika. Toyeli la population. Ah, kakasere na lekino makasi. Nini? Kakasere leki makasi nano. Tomona autorisation de transport. Tomona bazingani lisusu. Tomona mobala moto lisusu bazonyokama. Biso tozonyokama. Tolobela ngo nini yango boye. Tokomi wapi? Balobela sebe dollar okita dollar ko bezo matanga na to. Dollar comme na 30 000. Tokomi wapi yango mama mokonzi mama ministre tele so litambo. Papa Jean-Pierre Bemba bako bacho ministre transport Goma. So yo di biso bangwa to baka Goma na gogo. OK. Olanda tayo biso makambo. Kabira bona no kabira kuna. Baocha tabele sport de sensible tabele bachelo uteke. Olanda autorisation de transport toyebi bango te oya bwe badipose bakuluna le voyou tokomi wapi yango moko ngoge les autres mutoteka biloko na ndenge na ye mutosala na ndenge na ye wamata transport na ndenge na ye mais eloko tosenga kaka nzambe apungu nzambe afuki mbangu nzambe awalesa profete ponde oyo tubalobaka na bizami na mobile oyo toloba toute autorité bien de Dieu. Congolais vivre en la passe na bisengo. Congolais te kaka batubako pali ba kwanza mama bateka. Asa osasa wete. Wete zana nute osasa wete te kwanza mama bateka ka maboko na bana ba batangisa bana mama sisi ni nevola mwana ona ISC complice atangisi mwana na banduna matembele. So bino chef de l'état wa wete osala biso.
eloko opesa mokonzi ya mboka surtout bapromese na bamajor baotia lichacha oyo baotiela biso na miyibi buletata mpona tamesani. Bon, merci beaucoup pour ozongisinga comme eza biso pasi bora Congo petit coupé eza te nala so ba billet otambola na Congo parce que ça on ça la transport boy pas transport yo le PC 10 000 to 5 000 alors sur 1000 francs na 500 francs na kaze on ça transport so PC 500 francs alors on c'est là yo 5 francs na 10 francs na 20 francs est-ce que bien les athées ndeni vie mandaté bota billet oyo na bisu te bota no billet oyo eza billet suka ya nini 5 francs congolais 5 francs congolais mais ce que tu là 5 francs congolais découpé yango tu as 1000 francs mobimba billet oyo normalement fait circuler oyo basalaka epa ya l'État nde bakosiki na billet oyo na ba 20 000 na billet ya 5 000 so na zwi billet oyo na soki ezali na billet oyo te napesi receve ya billet oyo ya 10 000 francs transport lelo ya bana 1500 oyo mutatie bis oyo boye aozela azwa mbongo afutaka po ya l'État afutaka taxe ya l'État na kele soki ya l'État te neso oyo afutaka soki ya l'État ça peut se recevoir 1500 300 c'est la même mbongo alors nous c'est combien ça veut dire que oui mbongo da epc mbongo da equity tu as na poste ba petit coupure oyo boye de biso bebo wa congolais ba député ba ministre bo poste ba congolais biso surtout bo postulat qui le ba congolais bo so ba étranger te biso so ba postulat wana ba congolais le wa congolais nous on compter salaire na yo boni misanga na ko machi ba mo député français député congolais ba ndenge moko te député congolais so amongo ebele le député français ba amongo muke tomonaka député français bakoleke boye mais député congolais bakoleke boye te aza bien sécurisé ta billet haut mais comme si tu as Congo cher. Ok. Merci beaucoup vraiment. Merci. Bien comme si Congo cher. Merci. Bonjour maman. Bonjour. Maman comment on Blandi. Maman Blandi te monyo awa vous avez le mozo le mozo déclaré. Nina kenda nazangi sengi na la mi fona isa recevoir recevoir oh donc ba pris transport au pataka mi kono mataka mi kono so to kuka. Siko peuple congolais. Fona makambo ba transport ko mata. Bonjour bonjour le banini. Bakanda monde batela na biso likambo. OK. Vous invité essence et mati to mati pour transport ils ont mati. Bon c'est là binoza coopération ba chauffeur to ils appellent ngamba ne ba lingi transport mata. Na éviter sikarana. OK. Na éviter. Et là le matara ceux qui ba konta mo ba tie prix. Par exemple ba chauffeur faut ba batisa. Pour biso ko na moment na mbongo wana te mo mala la mi fa ni na kile ndao. Na zangi sengi sa resta ba na kota. Siko basandi. Souci na ngande zabo, souci na ngeza makasi. O mobuta sali minga RDC. Atongi penza sali. Asali na mokonzi 32 ans. Na mboka biso nani président Marote akoki kosala mandat o mobuta sali na RDC. Lumumba azana monument na ye. Kasavubu azana monument na ye. Wana nezali bo sapata monument mobutu. Ezalaka te. Sisi na ngezali po bosala monument pe ya mobutu. Mobutu ya histoire mobutu po mobutu pa toni mingi. Asali pe mingi na mboka oyo. Po botonga pe monument ya mobutu. Omonaka oyo monument ya mobutu eza bien. Ezala nga pasi yango wana. Siko pona autorité transport ne zoma dabo okoba na dabo autorité nini pona ne transport mata. Bakitisa. Bakitisa. Comme ça to biso la peuple to souffrir makasi. Sisi na transport na kolia na makambo.
faut que ça l'ité les a passe mais comme papa ça la maman va pour s'entendre pour le temps ça base ça te maman va faire beaucoup ba lia biso de ba peut-être tout ça merci beaucoup maman.